Topesi binombote partout bozui bako kolanda biso à travers le monde. Je suis Léa Epé Kamam Africa, ma kolopne toko sala mosala, toko to lobaka toujours tango nzamba ko betambela wazana matoya koyoka ayoka ope azana motema kobomba abomba ope akoboya aboya to oblige kapenza moto te hein po mokola suka moto na moto akokota na ndenge na ye moto na moto boîte ngo ezaka soki babengi o ndimi tokola masuwa nowe babengi o ndimi na appel so poko boya ekotala kaka yo biso na part na biso tant que ba journaliste ba lobel na bino toko sala penza mosala pendant ba temps o bato bazali confiné na banda kuna bango tozoko kita toujours pour na kosala ba recherche to pe kozwa ba information toyoka na ngambo ya basala na nzambe pe toyoka ba docteur mais toyeba ete mokili simami na nzambe moko lelo na yamba ki déjà liboso prophète moko alekaki awa apesi biso makanisi na ye to pe vision o nzambe apesa ke par rapport ya pandémie ya COVID-19 o ko ravager bato à travers le monde entier toza biso na bino to fandi liboso ba etando na biso to komona ndenge nini bato bakokufa. Mais aussi, à la RDC, pandémie, c'est vrai que côté na ondenge balobi, mais na ba cité d'ailleurs bato babandi ko kufa kana ko banga pamba moto mama a tongo libana na ye Congo bololo asangisi na citron. Pona ko lobate bato bako zo ba mécanisme ba kisi na bango ba solution na bango na do lenge nyonso pour ba se protéger pour ezali penza maladie to pe pandémie oyo etie bato nyonso tout mal à l'aise ba konzi petit peuple biso so to komi. Donc tout le mot y a zaza. Bayimbo quand ozali na prophète Esaïe moko lelo azali na atamboliye mon côté azali na équipe na ye. Akobete la biso ya lobi ete nzamba PC vision par rapport à pandémie oyo mais aye nzamba PC na kisi. Na bana na prophète hein. C'est vrai que ba ko senga biso 1 mètre, je ne sais pas. Toko kabwana ndenge na 1 mètre ngo pour na bato ba ko tela biso pour ba tenir biso rigueur te ba ko biso tozwa maladie ngo à la légère. Prophète Esaïe to banana na yo boni. Naza bien, maman journaliste. Pourquoi se présenter aux ali prophètes, au monde pour la ti Nzambala. Sur aux ali prophètes, il faut zakana Nzambala. Te Nzambala eza eloko ya boule. O Nzambe apesa kibiso potoloata parce que mosala tozo sala okoki kokweya mais bilamba ekoki komata bana bavandi mais eza te que Nzambala lande komisinga prophète. Yebisa biso nano papa nanga présenté na avant na tuna mibale yo zanani pour sali pene ya prophète nga nazali mondimi na ye nazali musicien pe na église na biso la grâce yazali prophète nanga alors abenga abisinga no nzambe otikola accès solution ya virus na pusani pembe ngabi mais ezali kamba mnene makasi na moni na misu nanga ba preuve non na ben quand même na ba chaîne na bato aminene ya tokende na chaîne moko on me ko annoncer parce que nzambe aza na ba église ya minene makasi ya lixte nzambe abombana na ba église bato babwakisa ba église moko ya ba mandala la oya mwa muke oya ba pasteur moko ya pamba nzambe abombana kuna nzambe apesi solution ya ba mianga banini bazolamba bazomelisa bato ezala o aza atteint azomela deux fois o aza na atteint azomela oneti net virus na anti ce qui base spéciaux yango okozangote comme ça pas yemoko à expliquer ba mélange sur la peine papa boni kombona. Merci ndeko journaliste Nazali prophète Silas. D'accord, j'aimerais bien qu'on t'engage moi c'est vrai que moi à distance on te regarder moi à distance. Oui. Mais c'est pour se protéger car rapport biso nga ko ba to banga te mais bato ba ko tala biso ba wate bino boko banga te boko ko sala ngo boy ko sala pe moi bato bazana ba Italie pe pas il faut ba ko kufa. Prophète Esaïe mais ka ko expliquer biso penza manu na biso penza malamu vision wana ozoki ngo ndenge nini. Merci beaucoup maman journaliste. Tangu mbela ya mukonze ya mboka ekwei biso nyonso tokoti na bazamba na bakomba po tobanda ko prier sima ya ko prier nzamba ekotalisa ngai ke mokili olie na beti sambula lokola ya tangu ya Noé na boyi mais nazana kanda sima ya kanda nzambe de moi comprendre que nzamba pesi bantoyo mu Congo pona nini parce que masumu na bango eleki débordement ya masumu yango sikoyo nzambe apesi biso mu Congo wana apesi ba mindele sima kopesa ba mindele mu Congo
nde siko de mois ya profiter abwaki virus wana oyo tozobenga coronavirus. basusu balobeti ezali bango moko mindele nde bakreaki virus wana ati na laboratoire. Eza esprit de mort euti epai ya Satan. Eza lokola nyama moko aliaka na kati ya lisango. Soki avandi yo na bapumu akolia ndambu ti tango kosilisa pumu wana na madusu sima okwei mbala moko kweye na yo deja oza deja na kokufa parce que okoseko lisusu te okobika te parce que pumu nyonso ekozala deja mabe. Yango siko nzamba yakotalisa biso ba 4 nzete ya makasi oyo atalisi biso po tosalela yango po bantu babika. Parce que le monde entier to kaka ba o awa ya RDC. Te alobi ke pona Congo na yoki mawa. Nazota liso likambo lokola mokonzi ya mboka sana kati ya kolela sala effort mema babiloko oyo na pesio kenda la kisabango muntu nyonso aza obligé amela azala oyo aza contaminé déjà na malade azala oyo aza na maladi te biso toza wana totandi maboko pona komelisa muntu nyonso soki otali mema na église abantu bazomela bazobika parce que tozaki déjà na 7 personnes bazaki kao mais nzamba asali na minute baza bonne santé baza bien bamosusu nazoyoka ke bazobomba bango na hôpital wana soki inerbe bakoki mpe kotindila biso olie babomba bantu bakufa kuna parce que kisi eza te babombami po bakufa bakenda kokunda. Chloroquine babimisi baminde babimisi chloroquine lokola kisi ezali kosisa maladi. Jusqu'alors mama journaliste totikali komona chloroquine te tozomona yango te yango nzamba pesi biso oyo ya biso esunga biso bakongole parce que ayokeli biso mawa oyo aza prêt akoya amela oyo akozala prêt problème ezate biso toza wana nanse tozosambela po nzamba asalela baoyo bakonjima parce que eza maladi moko euti nsima ya masumu soki oza na kati ya masumu tika parce que Bible elobi Romains chapitre 6 verset 23 elobi salaire du péché c'est la mort. Soki olandinga bisika nyonso ozali sale fort yaka omela kisi tozo senga pe lisungi toza na place te ya koyamba bantu même banjimi na biso yango bokopesa gratuit ou bien il faut muta kosomba te eza gratuit parce que muntu akosomba ndeni tokota na chiluba pona lo banana bongo na chiluba e bongo ba ko interpréter bwangabo kisi yango katwena mwa ku busumbisha to jamais tokoki koteka yango maladi ajimunyuma maladi oyo eza spirituel bwawo ukujika bikengele ni bwanga buloka biji bufumu kujinzambi bwa munyuma po esila il faut kisi eute pana nzambe euta na mwambila mukalenga wa musoko mwabuji musomba ikale ni jitalala nzambi ki muto ele nyima to biso totindi message epai ya tata mokonzi ya ekolo Félix Antoine Tshilombo Tshisekedi ke avanda na kimia biso tolali te nzambe aza na kati ya kosala tujituke baji kuachisha tozoluka lisungi ya kutangala ja ba pasteur mumakomi na mashileshilangana ni manga bikala balamba benda ba servir bantu ba benda banzambe bahanda nimbajika bayiko kuto bonso balwa ensemble baji balama quelque part baba hatula balonabo tu benzel habu manga ujuno de jour kwa jiki ujinaji ujumva bimpa tozana esika malonga te espace oyo ezali otoko oyambela bato eza vraiment te mais tosengi soutien na mokonzi ya mboka ata na bandeko na biso ba ministre si ya moyen basunga biso na espace esika toko kovanda na ba pasteur na biso misusu bavandi wana tozomelisa bato bakisi bazobika voire même bao baza déjà contaminé. Est-ce que vous déjà bakaya bato bazali contaminé na yango baza pe guéri na komela kisi wana déjà? Toza na 7 personnes, plus de 7 personnes. Makati assemblée na biso moko o baza guéri na minute o baza bonne santé na maladie wana ya coronavirus. Baza vraiment guéri so boko linga bomo na bango
prochainement nako memela bino ata 5 personnes o bazali guéri na kisi wana prophète azoloba kinji sama comme tel to eza maladi comme tel ndenge tozomona mais esprit de mort eza esprit de mort nde ekoti na bato mulo munyuma eye na molimo bikengela kumuluisha kabiji munyuma wanza esengeli mpe kobundisa yango kaka na saint esprit kibwa kushia yimwaba o etika esika itika bato kakwena bwanga to kisi eza te bakosa bino te bwikala bwa kwenza mujimu oyo koyi kosala mosala oyo bachloroquine boye na boye bamba ni salite kiji file jisameji soki bato bazoloba ata badoktere bazoloba ke salite nde ezopesa maladi wana kakwena ujimu wa kuteka propre mu Afrika mu bubatoka to eza na moto moko te akoki kotia propriété awa na afrique lokola kuna abamboka mindele mpinje oyo muteleja baji bafa bikola mbatoka soko pesi matoyi bato bazokufa makasi na bokono oyo eza nde mindele nde bakufi ebele nzambi wambini kimkoya to nzambe ayebisi nga ke eza basalite ndenge bato bazoloba mibi ya bantu eza masumu ya bato kiji bashifaya nde ekomi koboma bango moko anobobo balo kuji nzambi baya epa na nzambe baji ne manga balekela bao baza na bakisi batika bakisi na baji mubilelo bya kuhotukane bakaje babenda bato baza na mimesano kobimaka na basi ya bato baji ni bilelo bya kwenza bwenza vi bato basalaka bisalasala balekela bwenza vi bwa bubonso batika bisalasala na muntu bango yonso ujo oblige ke enza confiance ahita henda mwaba utukala ba installer manga ano kwa jiki yeye naji ano kayinaji to ano kwa jiki nzambi ujo protéger bantu bonso ngana sengi na moto nyonso aya esika na zali azwa kisi oyo amela zamba ko protéger ye akozala épargner prophète kisi yango ezali mélange ya nini oyo esali kisi wana po eza kaka mai ou bien jus ou bien ndenge tuji ni musekeleka wajibwa toza na mianga ke bwanga bwa kompala buje nzambi mufila eza kisi ya liboso nzambe mufile apesi jisela jamputu apesi sinda twasa kijila matondi bwalo bwa manga aji nzambi mutu hesha o kisi oyo nzambe apesi biso likengela tukale ni jiju huekeshete tu bonso kumakasa kwa nzambi jitunga jishima fo biso nyonso kongo mobimba tomikitisa na makolo ya nzambe na ngaji biso. mu telefone mu ma province etu makwa bumyabi je église bwani bende benze mujumweo sina bengi na baprovince na biso misusu esika bapaster na biso bazali basalaka deja mosala wana chichishala mwabeyo chitutuke ba eloko etikali awo tozoluka lokola lisungi batukebela kumangesu balukela biso banzungu ya minene ya buni ezala mpe ebele ma espace balo bakatweneni myabato na baespace mpo toza na bisika te twambulisha bantu tosunga bato apart ça aparo wana tujuma kukutwajila bantu bakavu bondo hibo kujisameji tokomemela yo bato oyo baza guéri vraiment na coronavirus me bantu babuni bajini mpata me tembe mpe ezangaka te ndimanyi ni badoktere baje bamezire jisameji bajikoko ebike badoktere oyo bazotala maladi oyo bazosala baexamen bazali bajano moko mezire 2 personnes 3 kuloka bijinenda kutuji bakoki koexamine 2 ou 3 personnes soki bakuti ke coronavirus eza na banzoto na bango baya na bango te tukubenzela kabiji bwange bubo bukunwa tosalela bango kisi oyo bamela hanyima bongo na nsima bobo kuyaka bateta kabiji bakende su koexamine bango tujituke basutien tozoluka soutien mais prophète okoloba nini na bato badutaka mpenza na basala ya nzambe lobaka mingi baprophète bazalaka baaventurier bayaka kaka koluka mbongo et puis bakende bon parce qu'il y a toujours des doutes oyo ekomata na mito ya bato bon doute ekozala parce que avantira eza ebele na baserviteur lelo eza bamosusu bazosalela kisi me bazoloba ke toza basali ya nzambe bamosusu baza na basianse oyo likambo etali muntu nyonso ozala na sianse kita ozala wapi kita tika biloko wana tubela yakamela kisi oyo nzambe apesi po muntu nyonso azwa lobiko donc kisi wana mpo melango obika ifo yo moko na motema na yo ezala polele liboso ya nzambe ezala polele po euti na lisumu eza punition ya nzambe akitisi epa bamindele tellement ke bandeko na biso bazosalaka circulation kokita na mboka mundele kosala nini nde bazwaka mpe bavrisa wana baye kobwaka awo toza na temps mingi te merci prophète
prochainement parce qu'on n'a plus vraiment assez de temps. Un grand merci Nabino abonné à Congo Impact News. Un grand merci Nabino Suborolanda Biso à travers le monde. Boki Mbela Basali Nzambe ba prophète ba Luke Nzambe Nzambe pesi bango biano. C'est vrai qu'il y a toujours des doutes que matanamité manabino mais ce que Mongongo Nzambe ko kangamote mate tondima na appel Nzambe ndima na appel Nzambe. Un grand merci à Coco Choqué derrière la caméra. Beaucoup mais biso na ba numéros allez afficher sauf vous allez boza na posa kokota contact na Mosala Nzambe beaucoup meli biso et bongo boko solo la penza na Mosala Nzambe to kuta na bino très prochainement. Rappel prophète ezali église nini? Église les disciples de Jésus-Christ ba yidu ba Yesu. D'accord. Boyoki penza Mosala Nzambe ngana okosala kama Mosala. Un grand merci na bino surtout pene bozo raton na bino pona ko kolanda la mama Africa pena ba respect ba encouragement bo pesa biso to bosani tina bino bo partage kapé bo bozali ko continuer ko s'abonner pe ko sunga biso to kutana bino très prochainement. Bye.